oyokisi moto nini malobelengi na yo ya l'amour oyekomisaka na trouble lokola motalango e vodka ogotisi moto nini douce na fraîcheur na yo Gisele bote na yo edopanga tempo eza kaka yo moto koki kopesanga bolingo véritable parce que charme na ye protégeaka nga lokola lijombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolinga na ya diama Gisele Umba nanalobe yo mon amour télé fortifié de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya emwa ekila monena apesaki nga ngumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Très chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez le temps de regarder cette émission. Merci à tous mes abonnés et bon dimanche à tout le monde. Sans plus tarder, Tozana frère Serge Boluka qui est partout, frère Serge Akimi, prophétie, à Pessa qui est au diaspora qui est dirigé Congo, les lots Tonier à Ebisabiso. Bonjour frère Serge. Bonjour maman Gisèle, bonjour bien-aimé dans le Seigneur. Toza wana toroki mam salati to sa pas bando de possété to tikila ki congolais à ça la réflexion to c'est là esprit to tikila ki ma congolais à ça la réflexion amona maramunyo soningo ezo ken ya ngomwe le lotoye to zongi pona to conclure ma bébélé plutôt sur la selon par la grâce de Dieu. Voilà. Information ni no memeli biso le lopo ba peuple congolais ba mo mitema ningo bika mambu tension za makasi mais yo memeli biso nini lilo bien aimé dans le Seigneur, information zali makasi, information zali munene biso to ali ba na Nzambe to so la rabu Nzambe tout le monde à la gauche droite tout ce qui se passe na lina pesa le kumu na Nzambe parce que professeur Nzambe ko kisami et loro moko Seigneur aloba ki toloba ki on peut awa et ko kisami to pesa na le kumu na Nzambe na yemba nzembo moko pona le kumu na Seigneur Jésus-Christ notre maître l'aîné de toute une création. Alléluia. Alléluia. Molongi na nyoso kosi na nkosi. Alléluia. Alléluia. Molongi na nyoso kosi na nkosi. Alléluia. Mon santo, yeah. Mwana na pati yo zanzambi zuwa lokumu yo bongi na nkembo. Amen. Voilà pour le lokumu na Nzambe na kanisa édifié bino. Voilà. Merci maman. Merci frère Serge to telemawana te to komi pena ko kota na émission prophétie bimaki opesa ki le bid diaspora qui est dirigé Congo poto traîner te okosi omoni ke bino bonzambe bozo kosa biso ba congolais frère moko na bosani frère moko alobaki yango alobi diamant noir combien on peut na scène ba commentaire émission et puis ebisinga benginga pe na téléphone bi diamant noir frère Serge wana tozo luka yazo mona tina diamant noir pesi ba professeur lokuta au diaspora qui est dirigé Congo azawa pi donc voilà.
na pamboli nzambe pour la question pour la ndekonabiso nzamba za lokumu. Frère Serge a pesi ma prophétie na kanisa tolobi makambo tobi diaspora azoko diriger Congo. Pesi na ba date ma professionnel nyo surtout de l'autre Nzembo tolobi prophétie nzambe kokisami. Prophétie ni kokisami. Batu musu batu ninga est-ce que Félix à sa diaspora il a tout dirigé Congo c'est prophétie na bino yango wana ou pas? Nga yesi wango prophétie nzambe ekokisami mais kokisami li place nini tolobi na bango ke Kabila a okendete. Kabila Rosala wana batu nyo selelo ba monike Félix a nommé Félix a travaillé mais Kabila mtazali wana. Tout le monde voit donc ils ont monana. Ils ont constaté. Monsieur Balobi Kabila confessant Nzambe ya ngwane ko kisami. Le Seigneur avait dit Kabila okendete avec un panani. Il y a éclairci le moko. Bien-aimé dans le Seigneur, frère Serge Azali messager. Ali, l'homme de Dieu. Nous avons loba de la part du Seigneur. Nous avons loba pour la moitié nangate. Pour la blamba la latite. Nous avons loba pour la examiner l'onginangai. Nous avons appelé mbonga mutute. So binga na téléphone, toza mibali. Ko sa musa anza miko bate ko komi yuma. Faut nous supporter nyoso. Donc supporter bino dans l'amour du Seigneur. Na bien sûr cité. Ba muzo ba pété. Toza la batu au bazar na manière. Je poser une question. Bengi mutu aza responsable ali mobali o surtout sur les biens. Fanfa a un message. Comme on a eu Fanfa Maken dans les États-Unis. Ngala Fanfa tu es banate. Tu kutana pété ne bandeli. Mais Nzambe oyo ngala sambelaka. Asali en sorti que lelo na zolo ba message. Le longa na fafa to tambola na bolingo ya bonzambe na bomoko à travers message au fafa zwaki mama tante a tobaki mutaza fafa message nani to tanga komba fafa makenda yo zali témoin. Alors bien aimé dans le Seigneur to tika ba polémique ezangatina o to comprendre les tes frères sœurs je veux message to y pas ya koloba non ndekolanga to za malembe. Tant que tu as un message, tu as un fafa makenda. Alors, si tu as un koloba, tu as une conférence. Boya a fête dans Paris. Tu as une fête dans Paris, Boya non. Matanga, Boya a s'appelle Bilamba. Mais conférence en Zamba, ben si bino besoin quoi quoi, te bois n'ambongo, te bois transport, te bois le lote. Il y a un point mon facteur fongola. Tu as pour ça polémique, tu as pour ça bolimo dans le Seigneur. Tu as ça mon salan kolo. Oh, je me mabiso na kimia, tu dois supporter benjir, balokumu, dans les froids, dans les chauds, tu dois supporter nyos. Mais nous sommes bien à connaître que na kata mukuse ba finga rato ba tumsupe ba benga ka ba sepeli na mambolo. Non, ça ba te belé, ba l'homme de Dieu, ba pasteur, ba la conférence. Ba outi Bordeaux, ba outi me paye ne paye, ba pasteur, ba petite église, ba conférence. Ba mona ki mutati ki fanfan. Batu belé bazé que on a bazo batu musupe bazo lo en tout cas frère boza ba humble parce que tu passes la télé tu parles de ton frère combien ba bengi que non zo sala musala fafana ye bien nga se comporter en États-Unis combien bazo batu alingi zizani mais non on n'a pas besoin de ça on a besoin de l'amour marcher avec unité tu as possible ya ba polémique to bengi si batu baya le loto ko tana to kanga parenthèse wana fafa c'est mon frère. C'est le message de Dieu qui m'a fait connaître. Le message à Fafa a épaissi. Nous sommes avant là, nous avons le lobby, nous avons une conférence, nous avons une émission de Gisèle, nous avons une émission de Gisèle qui est Nazoya, tous années face à face. Nous avons loba boye, loba pona, tous années conférence nous sommes les 9 et les 10. Boli misabiso na ba image d'engana na bimité. Pour la conférence où elle est kaki. Mais oui, pour ton autre tiendé tout sur la web bataille. Bolimbi Sabiso, réalisateur, a vu, je sais pas qu'est-ce qui se passe, a vu contre-temps moi makasi, a vu travailler dessus. Et donc, l'image est allée. Ba orate boyoka. Bolimbi Sabiso, fuma balebele, ba image est oumeli, ba te belé, ba bengi, ba te belé, ba lobby n'importe quoi aussi. Biso pe toi batu. To kanisi pe ndenge to ro kanisa. Écrire biso pe moi mes ententes mais Dieu dans son amour a tambousi makam ndenge fait tambola bolimi sabiso le bere o to sali po mais c'est fait bima déjà et bimité mais zo bima kalate
Là pour frère Fanfa qui met diamant noir, mon qui met diamant noir au moni, mais bon. Frère Fanfa qui met diamant noir à tepo, maman, maman Nzambe, batu moko ba potre, bazo le karanzela, ba moni, mutu moko azoteya, combat Jésus. Baby si mutu wana tika côté à te, maman est allé au tesa maman nabiso, baké ko funde pas Jésus. Tombe mutu moko azoteya kuna maman nabiso, j'ai si bango, boti kaya te ya. Ce qui n'est pas contre nous est avec nous. Message de Dieu. Et l'angeza monnaie basel baza mukie. Zonga na question to banene bandeli. Diaspora. Tout ça on a fait une parenthèse wana parce que Dieu est amour, Fafa c'est mon frère et tu été même na Corée, tu as 62 ans, tu été am kolon pe ngam na hotel to za naye, tu été na Corée d'ici, tu vois prophétie. Donc na hotel na lingala bango le ka interprète. Ainsi dit l'Éternel. Maman, prophétie quoi qui sami? Ma bis Tshisekedi aza diaspora as comme président. Et c'est pour ça na bino quoi qui sami. Maman prophétie na biso na question na bino botunaki yango te quoi qui sami. Biso to baki kabilo akendeti. So na zo ba biso to baki ngala lobby et outi pas frère Fanfa. Tant na zo ba bongo photos à clair parce que ils ont battu. Ah donc quelque part ils apportent parole à frère Fanfa. Quelque part, ils ont un message où il y a conférence tant aux loba et où c'est pas Fanfa. Ils ont un message où ils ont un pessinga na yé na lobby. Sur na lobby, bah tu vas comprendre que PTM sous toana, faut pas comprendre bien. Tu vois, parce que Fanfa c'est un message, une mission moko ils ont pessi, une directive sous ça ko salate. Tu vois, alors sur na bango. Tout le monde dit ce qu'il dit azo porter azo ça la prestation de serment. À lobby au nom du peuple congolais que je représente à ma qualité du président de la République, je sers, après changer de langage, je sers Ceris, Loretta, Ritouras, Merci Barti, Mercuris, Merci Barti, Bertras. A Betiango Sukona, na latin. Na bandeli. Alobi, je sers Ceris Loretta, Ritouras, Merci Barti, Merkiras, Merci Barti, Bertriras. Mbamoko, Akwei, boum! Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Alobi, je sers Mercure. Alors, maman, na audio na mission. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités en vos rangs et qualités, au nom du peuple congolais que je représente en ma qualité de président de la République, je sers Loretta Ritouras. Mertirat. Merci. Oui. Malobanon Masilite, Mokonza. Mercure, ils allaient Azul Barabatuki, Aza messager de Dieu. Il y a des démons, Mercure. Azul Barabatuki, Aza na éloquence. Azul porté, Azul na pour na porter, comme ça la poète. Alors ça la poète, alors ça la commerce. Mutu ako bazo mérité récompense par la haine. C'est pas qui est tant Félix Azakou nazo sala ni prophétie kokisami non. À l'objet dans le monde entier que non, je sers Mercure. Donc Mercure c'est un démon. Démon tant à côté dans zoto. Ça à côté dans zoto devant tout le monde. Démon à côté dans zoto force à démon dans zoto naïe et bambien dans ma belle. Bah dans le bien, c'est le malaise. Non frère, bandi kolangai. On za maman on za bola kisabiso bah dans mon angoté. Maman na papa message de la biso. C'est le malaise parce que a bengi Mercure, a lobi que je sers a betiango na latin. Et ça publiquement non c'est pas mon yango mais bah tout est basé sur sur mon été bah mon agité bah comprenez qu'il y a mon petit donc ça veut dire
c'est pas avec Tshisekedi qui message ya nzambe ekokisami non mais ça nzambe ekokisama na bande kona biso o bazana diaspora mutu azwaki message wana kombo na ye Fanfan Makenda à transmettre na frère et frère a ekoyebisa bino. Donc ça veut dire que tant toujours le ba maman ngai que déception eza makasi na congolais a dessus parce que ayoki a consommé tellement ba déception makasi surtout zongi vraiment si manda motoki na époque coloniale au moins que na époque coloniale likolo a caoutchouc ba matière première ba maman na ba papa na ba koko na biso ba kufa maman na ngale na série wana 10 millions de morts 10 millions de morts ba kufa na série wana époque coloniale et le bela nango ba telote ba ki parati tout y na époque na biso sikoyo 8 millions de morts et comme ça à peu près plus de 18 millions de morts tout un pays ba kufa na époque coloniale ba kufa mingi zara mibali oye ko travailler aux alanzala au kufa na nzala na wana oza malade au kufa na nzala na malade ceux qui na nous roi pour leur aider à kokisi besoin ya ba quantité ça na ngote bo bimate ba kufa ba kunda batu o alembi aboyo sala ba katie maboko o alembi ba katie mutu ba kunda batu vivant peuple ni nous wana nzambe fo ba sala bango kaka bongo peuple wana sala nini yango nzambe yemo kay ko intervenir à travers qui? À travers notre frère Fanfan. C'est aussi votre frère. Si vous toutefois arrêter la polémique. Donc, bazwaki bamibali ya bamboka bapaya la série wana batu bakufa déjà 10 millions bakufa mingi mibali bana osala na nene na mine siko basi batikaki belé na Congo fait batia mibali na kati nde omona ki bafungola porte à l'époque bazwa mibali na Burundi na Rwanda na Uganda na ba pays tout d'Afrique batia suwa na mibali na Congo nde tokoma nation mélangée. Est-ce que vous avez la gravité wana? Donc ennemi mutasala biloko wana nyos. Donc ngana yo pe ko za na msuza pe msusu dans Chine d'origine mumba ko na bino mona ba uta pe msusu Sénégal. Ngapela ko za ko na biso mona ba uta pe la Ghana. Po bibel ba kufa kebele. Ba se skala mingi. Siko mama na tu bisayo makambu et tout ça mala mboka wana ça qui Dieu est moko à intervenir. Mais pourquoi peuple a aussi bien 10 millions de morts, 8 millions de morts, qui par bangote. Tout le monde élection. Tout le monde oni. Sangani mbangu rapide. Pour appeler sa solution à l'élection. Pourquoi sangana tétango maman na biso aza violé. Kufi kuna sangana te pourquoi? Monde entier sangani télévision se mobiliser, ko filmer. Pourquoi kene ko filmer te kufa kuna sangani? Le monde est un mensonge. Nesi ba kota batu na kata ba pensa batu ba nzambe mundele moko be koko moko mundele ya ba kabati diable ba tie koko moko mutu mwindu e kota ba pela makanisi nzamba za mundele ba tie ba film ba kamati pharaon ba tie arabe ba tie Moïse mundele e kota de makanisi pe que non pharaon zaki arabe. Oh, ceux qui m'ont posé biloko ndenge bato réclamer les lots biloko na Congo na ba misé au batia ba misé maman to réclamer biloko ebele pyramide wana ça nous appartient. Pourquoi on a besoin de la pyramide? Pharaon n'a jamais été arabe. Ni barabe comment on a biso to comment on a sidi. Longue histoire, on a besoin de toke musika. C'est encore autre chose. Donc tout le monde ma prophétie. Ma prophétie au théâtre loba. Tu peux se calmer bien, tu vas comprendre. Ngana zana zo pe sa prophétie ndambu. Nazo loba nyo sote parce que nga bazwe bisanga koye bisa. Ndeko tala makambisa boy. O ngana yambi na koloba ngam na yambi. O ba bisinge pas ndeko na biso Fanfan pour azana directif. Aye makambazo sala akoya pe mzambe se adola na o nzambe aloba ina sala. Donc à travailler mon côté face à Nabatu,
Toujours travailler ensemble par la grâce de Dieu. Prophétie Tomoni, tu as qui prophétie, tu expliquer pourquoi diaspora, tu expliquer bandeko au qui na conférence, ba yoki, ba passer bazalaki, ba responsable, ba oti ba Bordeaux, ba oti ba Allemagne, ba oti ba Belgique, ba oti et pas. Tout tambola. Par la grâce de Dieu, ce sont les responsables. Donc, Batou, bandeko na biso, tout bien ça bandeko, baya conférence monsieur les allés les 9 et les 10 mars. Ba mo na ba nos calamité. Baya koyeba pourquoi Dieu a choisi la diaspora. Ngala zolo bakaka ndambo. Ma munyo so tout rôle ba arrêté. Prochainement to sek no émission na lobaki makamba mosengo na mla makambo ya président de la République. Fallait prendre le bango. Bible Dieu sabiso Paul azoloba na 2 Corinthiens 12 verset 2 à 6, il a dit il y a 14 ans je connais quelqu'un, il y a 14 ans, il a été ravi au ciel. Il a vu des choses que l'homme ne peut pas dire. Il y a des choses où tu le mets dans la télévision, tu vas comprendre. Et créer les confusion dans tout. Tu vas créer les confusion dans tout. Tant que tu es tu vas dire tu sais que c'est ça qui est malaise. Or, c'est qui malaise. A bengi devant la télé, en direct, tu surtout les aveugles. Ils parlent, mais les aveugles. Tant que tu as passé la prophétie, il faut le mouton gagner. Tu as passé la prophétie. Tu as bengi biso bazali, bazoko obligé biso na makasi. To sangana na fina mwana na mukena na kisasa. Tant ngana yo na yo sabato que non professeur Zé le kutabo landate e ko kisamate. Ba benga biso ba mwana wana il faut bo sangana na ye. Ngana bisi bango men bande ko na biso. Mwana na mamazolo ba yebité. Soit ayi mamazo sala, soit ayebité. Nzoka hebe mamazo sala. Dieta kabu ya benga bisi ngana so benga mwana wana azo yamba sur téléphone. Akimi professeur na yeba ki ya lokuta. Ba ke soko la biso failo na masuba dragon. Nous avons pour ça de changer comme si nous avons makasi. Parce que les babés, on est bandé au babeng bazoloba. Et belé babeng baleli. Babé mais n'est ni boye bagi qui est. Maman, entre parenthèses. To boye ba polémique qui ba tout baza ba. Non, tout n'a pas compris. En tout cas, baza ba ndenge belé. Ba to habito sangana na mundele o azoloba makamu na Belgique. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu as vu ce qui bat que non, ngala lobaki, wala ngam na lobaki. Tu as vu mundele wana azaba taba secteur franc-maçonnerie. Nous avons pas utilisé jamais mutu mundele a ko délivrer Congo. Maman tu es sur une époque coloniale. Mundele jamais un étranger ko ya ko délivrer Congo. Faut la ka Congo pour diriger Congo. Pour ayer bi ndenge ni Congo la tambolaka ndenge ni. Et comme ça, Mathis m'a utilisé étranger. Il y a un moment où maman, bande ko bengi, balobi non, professeur Nabino, na wande ko wana, na wande ko mususu, alobaki ki kabila robunda ba robomaye, na hélicoptère ya Nzambe, na Belgique, pour ni bosanganité, to moni eza cohérent. Bien aimé dans le Seigneur, ba te belé awa, balandi makambo to lobaki. Basilikaki. Si monsieur Basilikaki. Non, ne boza ba okeye. Pour ni bosanga na bango te. Mais le lorsque ko na bango e ko kisamite. Mwana na mukie, asa mwana mukie. Mama, nzamba benga biso ndenge tozali. Soki moni mutako mo ya oloba. Ndesi nga soki na komi yo sabino. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe aponi bino alobina bino. Mama ko changer la ngachite. Yaka ngozali. Moi na wana le bec n'akuta na chaque air moko précise nanzete moko et le blaki makambo. Pour ça on monte nzamba ko utiliser bongote. Tu sais ba to maman za lokuta. Papa, maman, tu es koluka ba diaspora. Conférence monsieur les 9 et les 10. Maman nzambe zo ko kisama. Maman nzambe le nzambe bimarate sanke et sala musala oyeli. Donc ici Mungongo, tout le bavama na kimia, na boto sinyoso, oaza diaspora. Aya,
na 137 boulevard Sébastopol. Et ça le 9 et le 10 mars. Et ben de 9h à 19h. Si on a tout ce frère Serge Azobi, Makambo et les kaki jour ya Félix après tagi serment naé. Donc ngaku nazangi maloba pona olinga na yoka bakombo wana nyo so frère Serge Azotanga o ezaki ba démon. Mais ngana yambaki Bishop Élysée alobi ki ezaki début ya AVC. Ezolinga ezwa Félix batela ki poison. Wana ngana yoki bongo batela ki poison na mai ou bapesa ki wana melaki ezaki début ya AVC. Donc tongo yo lobi maloba mususu moni ngana tikali na moi qu'est-ce que c'est na so comprendre na lina tout na question na calé au mona tikali ki di bana otalo zolo ba pona tikali vraiment non to éviter ni les vrai ni les faux. Maman Na si c'est moi question nga donc na comprendre ni les vrais ni les faux. En plus de cela lobby bison totala ki Martin Fayulu tango akena Kinshasa mobimba ningani batunyo surtout bazala kuna na j'espère que yo nanga toza na poto mais oza quand même l'information yo na mosali na nzambe na bonzambe pour question nga nazotuna na kibonzambe ni nezoleka wana na Congo parce que kimia ezate na mboka désordre eleki. Maman na rêve chez le Romoko Congo monde etambo na lokuta. Monde etambo na lokuta totolo ba awa batumsu bakanisa ki pharaon zaki arabe. Batu mona mutafa une information je peux s'informer à 20h. Au moins avant bando le babanda la première minute ti na 18e minute nous changeons bamba lokuta. Il y a pas conscience na ebi ke mamba le beza et zafo. Donc monde est ma lokuta mais vérité essayé. Vérité wana koti ezali sikona biso ne tout le baba vérité zali. Fayulu aye akitiki sasa ndingo to le mama monde makameni ngani. Non, on a 6 mois. Il y a 6 mois. Il y a 6 mois, sur ici tout le monde le dit bon, toi tu as fait le tête, tu sais que toi tu as une 6 mois. Tu peux cet exemple là, l'ensemble de sécurité. Nam tabandundu, na pe mutu Kasai Ndambu, na pe mutu ya Bakongo, na pe mutu ya Équateur, na pe mutu ya Kivu, ya Shaba, ça veut dire tout ça ba muyezo. Hein? Donc bien. Fayulu batba qui était batba ngaba boya sur bataki leader il y a 6 mois mais batwandimi batye Fayulu leader to batye leader Dieu a fait que Fayulu batba lingai batba comme ko linga Fayulu partout au bayba qui écouté balandi partout mais Fayulu qu'est-ce qu'il a fait na ba mission na ba conférence na yazo sala tangazo kende ko luka batu ba voter ba propagande azo tanga koma nzambe izo se pelisa batu ba lomba passer ebele ba romosambela pona Fayulu mais Fayulu ba kamati Fayulu batie na chipoi bato comme ko bine la Fayulu maman na tayi na voiture mercredi au lundi c'est là que j'ai reçu ça na ta voiture dans na okende Fayulu batie na chipoi bakomo yembela Fayulu dialelo ba mobile la Fayulu nzamba lobitala na kuta jubu konzité na kuta ko mu konzité ba tio na chipoi mais boya c'est lui qui va être au-dessus des hommes, c'est Dieu. Nzamba tchaka batu devant, atchaka batu li kokolote. Dieu met des hommes devant, tu vas conduire les troupes, les troupeaux. Mais Dieu ne met pas les hommes au-dessus de tout le monde. Non, c'est Dieu qui est au-dessus. Bah, Mathieu, de quoi bâtir les colos. Bah, moi, yembela, bah, moi, binela. Et quand moi, là, bah, batebele, ah, bah, mon le langage de Dieu, ils ont très compliqué, pas bateau. Là, bah, ici, tu sais que des nengenini, Merki, netol baboy, Merki, azo diriger Congo. Na mitol baboy. Tant que le Congo est dirigé par des démons. Je ne peux pas comprendre, mais le langage, on est où tu vas. Mitol baboy, président de la République démocratique du Congo, c'est Merkir. Batin la ki yango singai batin la ki yo image wana otie kate alobi na kata image wana je sers Ceris Loretta Ritouras merci Barti Merkiras merci Barti Bertras
bato bayebi latin bayoki soki mama ezalaki debe AVC mama mercure akotala na nzoto wana mercure moto azodirige sikoyo mboka wana na mitolo babu tant toyebi ke diable interprétera toujours message de Dieu tant toyebi ke diaspora moto redirige selon la prophétie nzambe ayebisaki ndeko na biso fanfan makenda omoni ke diable akei so nani azwi falso babenga nini falso azwi eloko moko ya lokuta falso eloko moko falsifié euti mpe kaka Europe akotiango kuna na nzela ya idps paf efandi moto mpe akobato babelobi ta profession ekokisami donc diaspora azodirige mboka or c'est pas ça c'est comme ça que le diable atambola zomona donc ça veut dire que biso bato oyo tozomema message faut dire ebisaka bato makambo oyo ezotepa nzambe na makambo ezotela sentiment na biso te eza AVC te eza mpe debi AVC ezala makambo nango ya mpe te ko bacheli ko poisson non mama demo akotio na nzoto eloko wana nano omesana nango te niveau ya eloko ekotio na nzoto eleki makasi mingi na miso soko ozoswana ye bref wana makambo mosusu mama na mito baboye moto azodirige Congo eza Mercurius mais abengaki ye devant tout le monde bato bakende kolanda ndenge alwana ekolobaka sa batine etamboli na monde entier mais bato batiango kate mama na lobelo moko surtout abana nzambe Bible veut parler sur le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant avec l'efficacité dans le fils des rebelles. Ado ça maman nzamba bolingo lelo conférence mususu ezo ko sala le 9 et le 10 ne totoloba bandeko na biso ba passer rebelle bayaki ba maman ba papa ba tout monde responsable bayaki message to e kabolaki ndeko na biso fafanzaki orateur a teaki malamu mingi to sengi su bolimi se bakasi na retard vidéo ezui ma vidéo bazo préparant déjà ekoya Maramanzambe mama ezali biloko toko mona ngo ndenge batu ndenge biso batu tozoko ko talati. Seigneur nous dit Paul a joué biso ndenge tanto ba mingi na Paul alobi na Timothée un athlète qui combat il est couronné lorsqu'il a combattu selon les règles. Mamanzambe za ba règles. Il y a des règles à respecter. Toko ya mutu masema ko likoloti. Mais si vous avez un professeur qui a fait pourquoi vous savez que le peuple congolais n'a pas de désordre modèle? Le peuple congolais n'a désordre. Les ennemis, tout le monde a déjà balé les cas na décembre. Tout le monde a le mois de le 1er janvier. Au lieu de le 1er janvier, tout le monde le 1er décembre. Il y a le 1er janvier, tout le monde a le zonga. Donc, Batouana Zali, c'est diable. Pour nous à comprendre le niveau de spiritualité, il faut à mon tant on va professeur badai koloba na yamba ka ondenge ni na mona ka ya solo to alokuta solo mona ka ya solo le koki samité ça veut dire que foza facilement manipulable batu ennemi aizala maye le moko tala mama ennemi ayeko ça même Ève ennemi ayeko ça même dans jardin d'Éden bazai ka mi balé ennemi à côté. Tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Lelo, tu vas le fruit de la connaissance et du mal. Belé bakoy bandoki. Et belé ba fruit bango misu. N'engana la s'appelle. Si même la question bano peut c'était. Non la cité. Question a fallu le besa kini si c'était bango. La scène on appelle. N'engana la s'appelle bandeko na biso ndeko o alingi lo asa musala nzambe peut-être biso to sala ngo bien te peut-être biso c'est pe na chemise na ngate na lati to na langage na ngana zoloba po ba finga chemise a pembe et peut-être aussi o se pe lipete na ba makamu susu oyo susu na lobby français bien te po susu na lobby on pe na accent yo lingite yaka je vais prier pour toi aux la place na ngai ngala kutana nzambe te nzambe mtakutana ngai apesanga message moko o nazo sala message na banda ko sala ngo na banda ko dénoncer bato
j'ai respecté à la lettre ce que Dieu m'avait dit de faire. Il m'a dit d'arrêter, j'ai arrêté. Lelo a koti na kata message moko o ngai ses na beka mutuna makolote. Mais nzambe mta témoigner ngango muta mukilité yango na koti na zolo bango. C'est pas un homme qui m'avait dit ça, c'est Dieu lui-même. Tant on ferait ebisinga finde ko nga tel ezabo na zozwango sans réfléchir na jui na ekoloba. Tant ezabo na ye na ekoloba ça ba oracle de Dieu. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous une table. On la met sur un chandelier pour que ça éclaire tout le monde. Tout le monde a la première rudiment. La parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds. Donc, ça veut dire que les paroles autres le bayouti panzambe ils allaient mouinda. Mouinda, on a faut éclairer batunion surtout balo mona mo lili. Là s'appelle. Wa moni que tout ça la bienté dans tout na sur le bamabe. Aya, no rebi sima mzamba yebi sangai. Non semble la pona a remplacer ngai. Aya ba qu'est-ce que c'est YouTube? Et c'est bon batala YouTube mais faut asko na côté batala rayo. Ok, la pongi. Non, les gens ils pensent que c'est facile. Ouais, lingi aya remplacer ngai aye, non ebise mon nzamba ebise kingai, non pesa ye Bible, non pesa Bible na ngai, non semble la pona a remplacer ngai aya. Bo ati. Obi ke na likambo na frère Serge ngape na ko loba mo muki bandi ko balandi ya Diamond Noir TV nga na biki bazara vraiment bato ya mayele mingi nga bato batala nga au moins que dans un public moko za ba responsable au moins mingi za ba couple mingi